Congo Gold TV, à la vitesse de la vie. C'est un artiste, hein? C'est un frère. Moi, on a bino. Non, c'est un cas de soutien, de soutenir parce que mon salaire est mon côté zate. Bateau ba misaka mbongo na pa mon salaire nzambe. Moi, tapé sans nzambe tika les mêmes. So pe sinzem nzambe bazong ça. Nana posta ba soutien, bo tianga loboko. On fait un album Oebima, ça 9 titres. Ebima, c'est bilinga mon kokate. On fait un soutien, bo soutenir nga, bo kanisanga. Mais je ni Michel Mayabou. Arlette Sita, Lix Kadima. Ba émission ya kitoko culturel, politique, religieuse. Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans cette émission Karaoké Plus, une émission de la chronique musicale qui reçoit pour vous tous vos artistes. Encore une fois, excellente condition télévisuelle à vous tous, à vous qui nous regardez partout à travers le monde, vous qui nous écrivez dans tous nos réseaux sociaux, je dis merci à vous. Merci Nabino parce que vous avez belé botal rémission Nabiso, merci non parce que vous avez comme Nabiso en direct, il y a Congo Gold, Balobi Congo Gold de Makambo, avec Yemoko Grand et Saint-Patrick Congo, le dit toujours pour nous savoir comme ça merci l'équipe technique Mobimba Balobi na Yemoko ya machine Fabrice Balobi Simbelanga machine wana même machine, même personne, même réalisateur, nous sommes tout au piste Maboronaï. Merci Nabino, Bota Labiso partout à travers le monde, nous pour soutenir Biso. Merci na Douglas Kumbi, merci na yo, merci également à Odi King, Eric Munga, Papi et Mungu. Pourquoi pas aussi à Rossi Loubaki, l'international, on y va en Hongrie. Merci na yo, Jojo Iyeti aussi, merci à yo, l'international, Bolan d'émission Nabiso. Comme on a artiste Shadrach, Kitambala, Yenani. Artiste et musicien chrétien, au Pelelo, Azo Yapi Nanzela Nae, Azo Bima Pe, tout ça quand même surprise, tout sous la Nae, Azana Studio, Azo s'est préparé pour lancer déjà sur le marché disque album Nae, Tobi, Tolukae, Tobi Tane Masolo, Bananzambe Balingara, peut-être vous rappelez le Banzambe à travers Bamanzembo. Alors, ça a le plaisir de Rosalanae. Moi, je vous promets déjà qu'on va passer des très bons moments ensemble parce que Rosala Penza qui toko makasa ko yembela bino boyo kapé voanae bino boko tala biso partout artiste faut soutenir bango yo to yembela bino awa boyo ka bango boyo kae bo soutenir ye botia maboko na bino pour que akeli boso. Merci na bande ko nyonso to. Merci infiniment na bino bozo ko mena biso na ba réseaux sociaux bozo ko mena biso partout ba situation na bino ba remarque na bino zo ko mena toujours biso. Merci à celui qu'on appelle mon boss de tout le temps, de tous les moments balobi Michel Mbayabo, Michel Mbayabo balobi bambote na yo ebele, mon boss de tout le temps, de tous les moments. Pourquoi pas Pacho Simba, Papi Chimbi, merci na yo. Alors Torembela bino artiste na biso balobi Shadrach, frère Shadrach tozana awa, frère Shadrach kitambala to sulana ye penza, to betane masolo kandenge zalaka to sulana ye akobetela no masolo bana nzambe nyonso tout boyo kapé wa rolba na biso. Alors mon réalisateur, ça va? Toko Yambaye, so Toko Yambaye, play. Patrick Ngolo, 3x5, émission Karaoké Plus. Voilà, Kandé Naïbsaki Bino, déjà des retours. Tous un artiste Nabiso Awa, frère Shadrach Kitambala, Azo s'est préparé pour nous lancer un marché album Naï. Donc, tous en est Awa, sans plus retard, de PC déjà monté. Bonjour frère Shadrach. Bonjour grand S, comment ça va? Ouais, bonio. Toro, bon peu. On a déjà senti, déjà ça va. Ouais, on ça va par la grâce de Dieu. Tout ce peu yambo bana poto bana partout bata la Congo code de basepeli déjà comme on a une émission Nabiso. Juste un petit mot gentil na bande konyo so bata la biso partout à travers le monde. Je vous aime beaucoup, nzamba pambola bino. Oh, suika wana. Linga bino mingi, nzamba pambola bino. Je crois que nous avons juste na studio, nous avons préparé un album
Comme thème nangoza Ozana. Toya kuna. Toya na Ozana. Merci na bino surtout bosenti déjà frère Shadrack Tozani awa. Frère Shadrack bato la biso un peu partout, ba yebi ming penza ba yebi opété mais monga au moins na yebio. Nani frère Shadrack. Bato la biso ba yeba non frère Shadrack azanani. C'est un artiste, hein? C'est un frère. Ndorona bango. Leki na bango. C'est un artiste, hein? Au pazoya nzana bango. El bango message mo songolo o nzamba pesi nzana ngai. OK. On nzamba pesi na nzela na yo, c'est vrai. Ko betela ba nzambe nyonso lisolo komo bandi carrière na yo parce que eloko wana yango emone troubler ba mo moke, ba tu na bimeli wapi ye nani pa uti sikanini. Mais bande ko botela biso partout surtout mingi na poto balandaka Congo Gold makasi. Ba luka ba yeba o bandi musique na ondenge nini. Ouais, ça fait longtemps. Nazaka mona mke alinga musique. Tant on kola après en 2004 nous avons rappeur. OK. Rappeur rappeur c'est un ndeni wana. Rappeur non rappeur. OK. En 2010 OK. on a eu la guitare. OK. En 2013 14 na bongo li motema. OK. Nous avons eu nzambe normal. Donc ça te comprendre bien au bandi carrière na yo na 2004. C'est ça non carrière bandi na 2004 et 2004 à 2018 donc 8 ans. Combien 4 ans, 6 ans. Bongo. Alors, Ozana studio, Ozo préparer les bisous nini. Ozana pe bimie belé. Qu'on a toujours kabia ndongo so Ozana ya Fabregas na pesi mbote le maestro. Yusko zo imse Ozana ndenge ni. Pamboli ba jaloux na yo. Te no pambola nzambe. Pambola sunzambe na ndeni papa yo point so pambola sunzambe. Nzambe ba pambola rae. Tu sais Bible dit que adoration est pas nzambe. OK. Bible dit l'Apocalypse les 24 réveillés se prosternent pour l'adorer. Tu adoreras quand tu m'auras tu adoreras batoté. OK. Mais tu apprécies quand des bateaux. OK. Yangwana na Ozana pour na pambola nzambe. OK. Pour souverain. OK. Pour souverain nini o motivé yo et ça os a motivé pour que os ara obika bonga na tiki na rap na tiki na maramba mokili tout na préféré kaka na ke sala na musique ya nzambe nini motivé yo est-ce que zoki message na pongi pour ekomi na ka mikolo la lola mkika nzamba la kisinga yo zala kinini l'amour de Jésus. Quel amour de Jésus lisusu yo pe ah papa amour de Jésus lisusu biso to bika to zana amour de Jésus amour de Jésus ndenge yo zela biso lisusu oyebelo ko Bible dit sur la croix il nous a aimés. OK. Zagna musumu ya pamba. OK. Nzamba atindi mwana yesu pa bikisa ngai. Donc bolingo wana etoboli motema nango. OK. Donc fona se lega fona yembele kaka. Il faut yembele kaka. Merci, bienvenue Lusangi. Bienvenue Lusangi na Houston, balobi mon partenaire privé de tous les temps de tous les moments na Texas wana. Merci à Pacho Simba, l'international Angola, Mishandaka pese la ranga bambote na Trésor Moussasa. Pese la bambote na Trésor Lumbo babine États-Unis kuna merci na yope Félix Moussasa, Richard Mwamba papa na Richie bambote na binope. Frère Shadrack, lelo yo ondimi quand même au côté studio au seul album pour bongo le motema nani otokolo bazana sima na yo azo appuyer pour que ozo makanso ça parce que c'est pas facile tout le monde le sait hein ko côté studio ko luka ko organiser ba bloc wana c'est pas facile mais nani ngwa azana sima na yo pour que ozo courage et robi makenga na au seul album. J'ai un manager, il s'appelle Kelor Mungwela, il me songa songanga na avancer lelo. Donc ils ont un manager, j'hésite aux un manager. OK. C'est bon. Nzambaza na biso déjà. Non, déjà le lobby déjà combat Gelo Mungwela to pese pe mbote, ça problème c'est ton manager. Nzamba da za. Yé mutasali ke yo bando beta musique, c'est ça. Non, c'est Dieu. Torobo yango te Nzambe. Mais au na première place. Non. Non, c'est Dieu. Alors, monto soutenanga Gelo Mungwela. OK. Mais c'est Dieu lui-même le premier. OK. Pour non yemba, banzembo zanga messager. C'est Dieu. Mais monto azo pousser nga. Hein, moi liboso c'est Gelo Mungwela. Mon manager. OK. C'est vrai que bandi musique na yo Gelo Mungwela azo soutenu c'est ton manager. Au le balanga te ko bima que la mki inaperçu. Oyebi na eloroté bato ba to na biso mingi Jojo Yeti l'international Rossi Lubaki na André Babi l'international Joga solo alobi toyo kana mo extrait le romoko non pour bande ko ba découvrir yopé frère Shadrack azana ni pas ngase la biso nini toyo kana nous pour faire plaisir à celui qu'on appelle Jojo Yeti l'international Rossi Lubaki. Merci na yo mon ami et pourquoi pas à Champagne la compresseur hein Champagne la compresseur ndeko ya Anya Tafar na Kenya baloba mbote na bino wana toyo kana frère Shadrack.
bolingo esolo eutaka epai na yonkolo bolingo esolo eutaka epai na yonkolo nzambe nanga olinganga koleka biloko nyonso mokili nzambe nanga olinganga moi je le sais nalingi na tatola nalingi na biblie doza bolingo Jésus epeli na motema nanga nalingi na tatola nalingi na confesse preso bolingo yose mati na motema nanga malgré la loi memelinga ngolu au transporte vinanga sur tes des ailes indigent que je t'ai au pessiforme pas impose lignanga na ligne ya grand je te loue je t'adore Seigneur bolingo motema nanga. Merci. Voilà, karaoké plus grand S. Saint-Patrick Makamela Sabino yango karaoké plus yango bana poto on t'en soutenir yeyo. Jojo Iyeti mbongo na yo pesa on a œuvre ya Nzambe. Balobi Papi Chishimbi pesa mbongo na yo na œuvre ya Nzambe soutenir babi pasteur Blaise Mungwela. Faut soutenir l'artiste bango yo azana studio album kitoko penza zo nga déjà na yo ka extrait ça va déjà espérons que et aussi mba frère Shadrack toki nzembo kitoko makasi nzembo o mo clé nango na kati ezanini bolingo sur les clés ata ba boti nanga ba incapable yo impesa mbeka pona tina nanga so nzembo ngo sombi yango to bakabelu to komai tena komaki mabene biluka yango bulu bakande vérité c'est ça les problèmes le logo ebime komi oh yang mutuma hotel abima qui a récupéré ngo non comment même église bon traite ndena comment nzembo eza histoire ni kabolingwa Yesu kakolingi Yesu makasi pasa lelo ni na vie Bible bi Jean 3:16 car Dieu a aimé le monde il a donné moto alingaka pesaka natali na vie nanga mobimba ata mama nanga incapable mpesa mbeka ponanga nakolinga mwasi molelo na pesi nyonso boyi na ngai mais nzambe wana andime komata na croix ponga za la sauver yona sala nzembo titre ngoza na okama pourquoi c'est parce que l'amour de Dieu me dévore. Bienvenue Lusangi. Bienvenue Lusangi, mon partenaire privé. Yo pena na oyebate quoi. Bienvenue Lusangi, mon partenaire privé balobi na Texas kuna vous soutenir toujours. Merci na yo également mon frère. Frère Shadrack. Question moko eye awa Mishandaka abina tous nos questions oyo. Est-ce que mutu abotamaka na sagesse to apprena comme la sagesse? Apprena. Mutu apprena comme la sagesse. Comment ça? Bible bi Salomon a 50 ans bilomi balé. OK. Sagesse d'intelligence, c'est parce que ça na honte. So ça na honte 50 ans bété. Salomon a 50 ans des choses. Sagesse d'intelligence. C'est parce que ça na honte. So ça na honte 50 ans bété. C'est qui va apprendre. C'est qui va apprendre. Yo sui ka c'est qui va apprendre. Do nous on apprendre nous aux sage. Nazoya non. Ozoya non ndengini posa déjà nanzela, oza déjà biso to comprendre déjà que oza déjà ozoya non ndengini. Bible bi Salomon 50 ans sagesse d'intelligence. OK. Asaki na honte. C'est va apprendre. Par rapport à ce que sagesse va apprendre. Donc yo zo apprendre aux sage. Est-ce que tu as une idole dans la musique ezanani parce que bandi musique ne début à wa tonge to iba o bala biso te que bimika bo raisonneraté que za le rôle mutu moko boy idole na yo ezanani na musique ndongo zo beta boy na ninga pasteur Tom Mingi to ko place bo mema biso bunga to pese mbote motema mama na deja ninga pasteur Tom Mingi idole na pas pasteur Tom ninga ki mingi asabina idole na est-ce que tu ko zo mo eloko na ye oui Mbatia na lista bandoki makana babo manga kasingolu na nzambe leki magazi benza mbabenganga ntaba bonane makana balianga le première kasingolu na nzambe leki magazi benza mbatia na lista butu makana babo manga kasingolu na nzambe leki magazi benza bambala mosusu nga moko na mitu naka bisika yozwanga pona komati bisiko komisinga lelo témoignage na nga na motema soki bato bayebi te
ata banjelu na likolo batatola o soki yo te soki yo te nzambe na nga Jusqu'au ndiro baxi eloko na omongo wana ndiro baxi mo eloko na omongo boye wana nzaka musique wana kibo Shadraka kibo frère Shadraka nzaka musique kaka do betaka musique betaka musique chers téléspectateurs ambiance karaoké plus yango wana Saint-Patrick va Sabino toujours ywana grand S azo salinura bozala bien toujours Congo Cold babi toujours likolo compétition na mutute tembena mutute ici chez nous on travaille ici chez nous c'est du professionnalisme et non ba amateur soza amateur kende na Congo libulu biso na Congo Gold tozara toujours likolo avec nos invités ça se passe toujours dans de très bonnes conditions papa frère Shadrack question mo welinga awa nana producteur na pour présenter déjà manager na to ebié qui est ton producteur un producteur te Mamango yango za producteur te sundeni ba la belle etonde belé bela ba frère Fali ba frère Fabrigas ba frère Kofi ba frère Nani ba sala ba ni yoko tchama koloko na te pour anine pour ba frère baza frère mais na ko kité pourquoi papa yo kindara boîte c'était kuna tenena te wasir mais ba singa bangona ko dernièrement na nini kuna non c'est ngwana ngaité yo ay no ndenge nini nako tango te mais on mena quand même ma sangesam na ba frère non bible bina Esaïe 5:11 bino karaba bible ba Esaïe bino mais so ba ti ma frère Fali na fête na famille borubina mais toi na mokili mais alors pourquoi pas kokende ko kota pe na la belle frère Fali frère Kofi frère Nanyo pour pas savoir ba frère bon frère mais moi je ne peux pas pourquoi si j'utilise à la vitesse de la vie Congo Gold TV, à la vitesse de la vie. Pour bato ba soutenir bango pe ba pour soutenir bino. Wazali kamba nzambe. Likamba nzambe ezana ngo likamba nzambe nzambe moka yebi balobi Jojo yeti l'international bato faut soutenir bango ba frère bo miser ba mongo na bino bande ko tout botela biso na poto partout à travers le monde Michel balobi le boss balobi le boss de Congo Cold balobi moto soutenir yeyo moto soutenir yeyo artiste et musicien na biso aza vraiment na studio ça besoin de soutien na bino boya vraiment pour calmer déjà tozozo déjà eloko zobima titre album comme on nini Ozana, ok. Ozana, alors tu as quand? Je crois la fin de l'année. Est-ce qu'il y a 4 albums ou un album tu as 4 albums petit à Ozana Ezali? Est-ce que tu as cause au moins non? Oui. Ho, ho, Sa Majesté, Dieu tout-puissant, le roi des rois, je t'adore. Tu es sans les comptes stables. Tu t'assieds sur ton trône, élevé Jésus, que le 24 VA se prosterne devant toi. Nzambe Nanga, tu n'as pas de commencement, ni la fin, Jésus. Ta grandeur est incomparable. Alléluia. C'est ça. Vous êtes pour ça, vraiment. Mesdames et messieurs, le FC Kibino déjà ambiance à karaoké plus. Comme c'est du karaoké plus, c'est de la musique. Invitez-moi le Bamouké, Koyoka Mindou le Belé, Kandeto Sarabino, Grand S Saint-Patrick Yewazanabino, toujours na Congo Gold, Mbote na bande Koutou, Botel na Angola, partout, na Brésil, Bosouten na Kenya, Champagne la compresseur, Opé c'est la Rangambote na Anya Tafar, na Dar es Salaam, Kuna Babi Papi Chimbi, Bambote na Yo, l'international aussi, Balobito, ça suivi partout à travers le monde. Merci Nabino parce que Bozo comme na ba réseaux sociaux, Babi Richi Mwamba, Richard Mwamba, l'international, Papa na Richi, Mbote na Yo Belé, Mbote na Yo Belé, Yuri et Bote l'international, Gérel Bango na pesi bino bambote belé Félix Moussassa toujours dans le Lubumbashi au pesi la ngambote na trésor côté touré kalate ngana machine Lubumbashi tozo koma wana ndenge zalaka to ya kosala sala masolo ndenge zalaka bana Lubumbashi. Voilà, tokomo chité na biso vers la fin de cette émission. Juste un petit mot gentil, un petit mot pour la bande konyo surtout bato dans la bande bako soutenir moi message ko lancer la bande bata biso na poto soit ozana moi numéro de téléphone il faut pesa tout wana to tikino pinamo maloboloba. Bandeko na ngai, votre frère Yeyo, Leki Nabino, Ndeko Nabino, moi Nabino, dans un cas de soutien, vous soutenir nga parce que
mosala eza monene makoki eza te bato bamizaka mbongo na mpa mosala nzambe moko tapesa nzambe atikala même so opesi nzambe bazongisa na posa basoutien botianga loboko enfin qu'album oyo ebima eza 9 titres ebima eza ebelinga mona okoka te nosenga basoutien bosoutenir nga bokanisa nga mais je na de numéro de téléphone plus 243 081 88 22 999 plus 243 081 88 22 999 plus 243 plus 243 85 35 38 465 plus 243 85 35 38 465 ça ba numéro nanga so benga o manga mo mamako. Voilà, moi ba dédicace na bande ko swezali na pesi merci na gelon na nzambe pona ngola salinga na pesi merci na gelon mongwela ma dire mon puissant or ça la na avancer lelo na pesi merci na père spirituel nanga pasteur David Boenge na pesi merci na maman nanga Marie-Josée Boenge na papa nanga na pesi merci na Mado Bilonda Vitler na pesi merci na Agathe Beba la réflexion na pesi merci na pasteur Mongwela Nangola na pesi merci na pasteur Willy Esambe na pesi merci na pasteur Didier Foloté na pesi merci na Ronnie Santé na Suède Igor Boy na Canada Fayo Nomis en Afrique du Sud na pesi na Clarisse Mwaka. Mesdames et messieurs, quand Sakibino, Maramamala Moyoum la raté, tout comme la souka émission Nabissio Karaoke Plus, présenté par moi, votre humble serviteur Saint-Patrick Ngolo, le grand Est de la presse. Sakibino toujours, vous comprenez, mais c'est toujours Norbenga Angaï, et ça l'a bien, Kalamingte déjà. Vous allez nous retrouver en direct de la RTVS 1, bientôt là. Kalamingte, vous avez déjà, mais tout ça, on a capé, on a fait nos plaisir. Tout comme la souka émission Nabissio, merci à l'équipe technique Mobimba, merci à Fabrice, mon caméraman, mon réalisateur, qui est là derrière la caméra. Merci à mon ami, Moussalaka qui toko toujours senti image. Merci à Guélom Mongwela, le manager, c'est lui qui a permis que l'émission est en très bonnes conditions. Merci à Yopé, merci à Bande Cognon, surtout Botal Epson, à Poto Jojo, il est international. Merci à Yo, merci à Yo, merci à Yo infiniment. Na Ozo Salapon, Abisso, Mikono Bengue les mystérieux. Junior et Toka de moi, na Bossanioté. Merci à Yopé Okola, mon ami privé aussi de tous les temps, de tous les moments. Oza, on a toujours qu'on Abisso. Quant à moi, je vous dis déjà au revoir. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Bye. CJTV à la vitesse de la vie. Congo Gold TV à la vitesse de la vie.